Matondo mingi bandeko balandi to sepende boyambi biso isusu na bandako ya bino na nzela etandoke na bolandaka bongo emission na bino mama Felika te totombeli bino boyoki bolamu mokolo mwa lelo tokolobela bongo cause to pe conséquence ya divorce to pe na lingala tina nini mabala ezopanza na to pe bambuma nini ezobota soki mabala epanzani liboso elobeli ezali bongo journaliste na bino Sakano Olenga kasi mokolo mwa lelo tozali biso moko te tozali na invité na biso papa Tumbu o azali moko ya ba journaliste ya ba Mwangisi Vuvamu TV. Papa Tumbu mbote na yo. Mbote mama Olenga to sepeli vraiment ndenge bobengisi biso na plateau na bino pona kosolola bongo na bandeko mai o etali divorce tozamane sengo mingi oya na plateau na bino. Matondo mingi bandeko balandi tokoti bongo vraiment na sujet na biso na mokolo mwa lelo tango Nzambe asali mokili asalaki kaka bato mibale pe tomonaka soki mama komi na zemi soki aboti bokomona ete akobota kaka mwana mobali to pe mwana mwasi na bana wana bakokola soki bakoli bakomi na eta ya maturité to bakomi ya solo vraiment bato ya nguya ndeko mobali akokoma na posa aluka mwasi pe mwasi akokoma na posa azala na mobali nde bongo ndenge Nzambe asala ete mobali nde ifo aluka mwasi nde mobali akokoma na koluka mwasi na kotambola na bango soki bakutani na oyo mutema na bango esepeli nde bakolingana bakokoba soki bamoni ete ezaleli na bango ekoki mpo na bango nde bango balingaka bakobalana bakokoma esika moko pe na lisungi ya libota nde kosala ete bakoma esika moko bakofanda esika moko bakozala na esengo pe bakozala na bolingo po ete na musika ebandaki kosimba te ntango mosusu bokabwani na bango moko azokende na pasi moninga mosusu azokende na pasi le mosusu bakokoma na ndako bakobenga na esu na telefone po ezosenga ete bazala kaka esika moko kasi na kokoma na bango esika moko tokomona ete ndeko Tumbu bakoma esika moko bafanda esika moko na suwe na bango ezalaki ete bakoma esika moko mais eloko nini esalaka vraiment soki bato wana baponamaki bazala esika moko bakoma na kokabwana eloko nini esalaka bongo to pe cause ya bokabwani na bango matondo mingi nengwa Olenga na kopesa biso maloba na kolanda bino na ebande tango bandi kolimbola teme na biso mokolo mwa lelo ya solo tata mokeli ne bandeli akelaki bikelamu nyonso mibale na mibale ndenge batelisaki biso mwasi na mobali to positif na négatif elikanisi to susi ya tata mokeli ezalaki ete mokili oyo existe mpo na libela lokola esengelaki mokili existe mpo na libela esengelaki ntango nyonso botata na bonengwa etutanaka mpo na kobimisaka mbuma moko songolo oyo ekozalisa mokili mpo na libela na libela ndenge teni na biso bato abongisaki tata na mama bakutanaka ntango nyonso mpo bakoka bokobotaka bato oyo bakoya koyangela mpe bakotondisa bongo mokili ndenge bolobaki ya solo ezali bongo etinde ya tata mokili kasi eloko oyo ekumbaka bato na divorce nengwa Olenga ezali mai ebele tobandi ndenge lisese moko elobaka babongolaka te ekipe oyo eganyaka soki totali bizaleli oyo bakoko na biso bazalaki nango lobi na bizaleli oyo toza nango lelo okomona ete oyo bakoko na biso bazalaki nango lobi ya mopaya aya ezalaki ya malamu mabala na bango ezalaki plus ou moins na 80% ya chance ya kosimba mais mabala na biso ya lelo plus de 80% ya chance ya kobeba kasi tokotuna mutuna okoki te kobundisa likambo soki omoni te eloko nini to cause nini ezali koprovoke ba divorce pamba te soki otamboli na baparke okomona mingi baka eza ya ba divorce ya bayo babala ni sika kasi eloko oyo ezosala vraiment ke ba divorce ekoma mingi eza kaka ezaleli o mopaya kumbelaki biso lokola mopaya kumbelaki biso ezaleli ya malamu te nde ebomi ba mabota nde tozali komona rendement nango ezali mingi koprovoke ba divorce na kati ya mabota ya bato ezaleli ya mopaya lisulu nini po yo poni mwasi na yo ebike mwasi aza mwasi malamu ozi otie na ndako mopaya ekosala nini na makambo wana matondo nengwa Olenga soki tokolobela mopaya tokobandi nde tolobiki ya mbo mopaya aya awa bakoko na biso bayebaki kotala ba mabota
soki libota oyo na libota oyo tangu bana bazobotama bazoyekola libota wana lolenge nini babalisaka lolenge nini batretaka makambo baza nango pe qualité ya bato ni babotamaka na libota wana ndakisa so bomoniki na libota wana bamiyibi babotamaka mingi to baimpoli to bato moko ya malamu te moboti oyo azali pembeni akolinga te mwana na ye akende bala na libota wana babande mpe kotala baoyo tobengi baluvila ndakisa moto akoza na luvila ya Ntsakunevunda akoki mpe te kobala mwasi oyo aza na Ntsakunevunda pamba te ekozala mpe parmi bacause oyo ekoki mpe komema mabe na kati ya kobala na wana mais lelo okomona ke bilenge mingi oyo bazobala na lelo bazotenir compte te ya makambo wana soki moboti alobi ke te libota wana ezaleli na bango eza malamu te mwana oba mama yo osalelanga choix et surtout na makambo ekomi lelo eke papa na mama bakoki kozala frère na yo baza bandoki ozoteyama lelo na bamangomba oyo poso lobaki ke mopaya mpo bamangomba oyo mingi bandeko bazokende osambela eza mopaya nde ayaki nango kuna bazoyinisa biso baboti bazoyinisa biso bokoko bazoyinisa biso mayebele nzoka nde libala ezalaki na bokoko eza ezaleli mobimba oyo bakoko na biso bazalaki nango mais soki tokati bino te bazalaki vraiment pe na raison te po tozomona soki papa poneli ube mama poneli yo na yo moko osepeli na mwasi wana te omona te ke esala mabe na libala ifo yo moko ndo pona mwasi bon nengo olenga moto abotami liboso na yo nde akolakisa yo nzela nde tolobi ke bakoko na biso ya mopaya bazalaki na boyebi ya mingi nde yango tolobaki na ebandeli ke totala mabala ya kala ya bakoko na biso na mabala ya lelo nini esimbaki eza ya kala soki ya kala nde esimbaki mais mpona nite biso ya lelo tolanda ya kala mpo ya lelo ezosimbaki yolingi kolobaki baye ya kala bazalaki na raison na mayeba bane kosala esengeli na biso tozongisa makanisi nsima tolanda lolenge oyo bango bazalelaki pamba te lelo komona ndenge tolobaki ke bakoza badivorce eza mingi ndakisa elenge mobali to elenge mwasi abundi bitumba ebele tobanzi bayeba olanda biso baza bamikolo oyo tozolobela elenge mwasi esi akoma na ezaleli ya baye oyo si babalana aleki na batata ata zomi tobanzi lelo elenge oyo akokisi mibu tuku mibale to 20 ans soko lobi otangela ye mibali na ndenge mokili etambola lelo tobanzi okotanga etuluku ya mibali sikoyo na mibali nyonso oyo alekeli abundi na bango bitumba ya lolenge na lolenge sikoyo ntango ekokutana na mobali moko oyo azali kimbia oyo nanu tasala to akota na mokili oyo ye nengo awutaki siko mobali wana na likanisi ete nengo na nga oto mwasi na nga oyo aza mwasi nga na zwi ya ebandela bomoi na ngai akokomba oyo lolenge ya zaleli ya sembo nyonso to na kimia nyonso mais lokola nengwa na ezaleli na ye amesana deja na bitumba oyo ya bunda soki ezaleli ya bitumba oyo ya bunda ka kuti yango epai ya mobali wana te ekokoma moko ya bakozi kasi avant babalana bazwaki mwa temps papa mpe atalaki mama amoni ke ça va vraiment nengwa olenga tobanzi boza na bosembo tondimi te na etape ya kifiançai okokodécouvrir motu et surtout mabala ya lelo ekomi ya baintere soki mwasi to mobali akuti ke famille ya mwasi nanga oyo eza na mbongo mingi to famille ya mobali nanga eza na mbongo mingi ata moni bakalite ya mabe kati na yo mais lokola ya yeli intere akomibomba donc mabala ya lelo eza te ya mitema mais eza mingi ya baintere et surtout biso milenge mibali to basi otalika nengwa oyo aza kitoko ata tai na ye mobali oyo aza kitoko ata forme na ye aza mpe na makoki na ye nzoka obosani facteur oyo eza ya motuya eza kati eza libanda te pamba te libanda ya mobali yango te mais kati ya mobali nde eza important to kati ya mwasi nde eza important oyo ekovandisa bino dira bomoi na bino nyonso na kati ya libanda mais soki boyebani bakati te eke boyaki kaka na façade nde ezosala ete parmi bacause oyo ezali koprovoke badivorce ezali vraimen mingi wana matondo mingi bandeko balandi boyoki eyano ya invité na biso kasi ndeko Tsumbu estce debi na bango ezalaki mabe nde yango ekosuka mabe ube debi na bango ezalaki bien na suka nde ekomi mabe nengwa olenga tokoki kolobela badebi na lolenge nyonso tolobi kaka cause ezaleli oyo mopaya ayelaki biso soki tozongi kaka na ezaleli oyo bakoko na biso bazalaki nango yambo mopaya aya bamabala nyonso ekobongana yango pamba te lelo makambo ekomi ebele ndakisa basi bakomi na ezaleli ya parité donc mobali aloba mwasi aloba ti ekokoma mpe nengwa olenga tobandi parité soki eza mabe te no na lolenge ya lelo te na lolenge oyo mwasi akomeli lelo te mwasi oyo akomi na ezaleli ya kimopaya to ya kimondele parité oyo bango bazolobeleza ke mwasi na mobali bazala égal soki mwasi akende soki mobali akendaka kobala mwasi bakende kobala mobali
soki mwasi alambaka fufu mobali pa lamba fufu soki mwasi asokolaka basani mobali pa sokola basani nengwa olenga tobanzi bino boza mopanzi sango boza pe nengwa ndenge bolobi ke nzambe ndenge akelaki mokili na ye akelaki bato ya bokese mpe abokasi tso lotali loboko na yo ya botata na loboko na yo ya bonengwa ezaka na bokasi ndenge moko te donc tata mokili to nzambe apesaki mobali supériorité moko boye epekisi te mobali asunga mwasi na ye mais mobali na kati ya ndako aza supérieur par rapport ya mwasi na ye donc niko bake mwasi il faut atosa mobali na ye mais epekisi te mpe mobali asunga mwasi na ye soki mwasi aza na kokoso to amoni ke mwasi na nga aza incapable ya kosala mosala moko songolo epekisi te mobali asokola basani mais na ndenge oyo te ke mwasi mpe akoma kotinda mobali poso bolobi parité mwasi mpe aza capable ya kotinda mobali nzoka eza bongo te tobandi te soki bozali kososola biso malamu tobandi vraimen eza bongo eza bongo te ndenge tozomonela parité eza na ndako te ntango mosusu ezali nde na mosala mais na ndako il faut oyeba papa place na ye mama mpe place na ye kasi ndeko tumbu conséquence ou bien mbuma nini ezobota soki divorce esalami bandeko mibale wana bazali esika moko bapanzani eloko nini ezoya na nsima oyo ezali lokola conséquence nengwa olenga na kotala lelo mboka na biso Congo mboka ebebeli kaka na mabota lokola mabota ezotambola malamu te ekolo mpe ezotambola malamu te pamba te na kati ya mabota ntango papa na mama bazali na bomoko mpe na boyokani ya malonga nde bakotalisa mai ya malamu na kati ya bano bazali kobota bana bakobeneficie yambo na éducation pamba te éducation ya malamu bazwaka ngo na liboso na kati ya mabota mais soki papa na mama bakabwani omoni ke na ngonga wana bana bakozanga support oyo ekosunga bango mpona kokola na bango malamu ne cause nango to befe nango tokomona bakuluna befe nango tokomona bafazer befe nango tokomona maye maso ya mabe oyo ezali kosala malaka na société pamba te bana wana bakozanga nano yambo affection etango azotambola mpe na nzela yebika kola na papa te na mama te donc papa nyonso akomona na nzela ezolobele eloko te ezomema mpe mababe pamba te mwana oyo amake papa moko na balabala mwana wana akozala na lipamboli te pamba te papa na soki aregrete ekopese libabe ono ekokende mpa mwana wana nzoka nde ekolo eza na posa ya bato ya mapamboli mpo ekolo mpe kende liboso donc divorce ezali kokumba ya mabe koleka na kati ekolo na biso soki lelo ekolo na biso eza lolengo ezaleli cause ezali mpe bamabota ezali mpa kotambola malamu te kasi eloko nini tokoki badivorce mosusu bolimbisi ndenge olenga badivorce ezala kaka teke tata na mama bakabwana badivorce ezali mpe ke makanisi ya tata na makanisi ya mama ezobalana te nakisa tata aza na posa na ye ke mwasi na ye atambola na ezaleli moko songolo mais lokola si baboti bana mwasi azokoka te kotosa papa mais papa tali kaka bi lokola si toboti tovanda kaka mpona bana ekoma mpe na kati ya bandako omona mama alambi biloko mama alambi biloko akaboli na bana bale basokoli basani ntango papa ye bamama bazingi maboko pongi ntango papa ye babike papa tolambaki te sko nayebi te wana mpeza déjà divorce po papa na mama bazobala te basali déjà mafongo mpona papa soko bana bayebi déjà ke toliaki mais topimeli papa tokosi papa donc badivorce eza balodo badivorce na kati ya mabota bayindo ezobebisa société kasi eloko nini tokoki kosala po to ya divorce to bokabwani yedimie mpo mikolo tozomona bakomi divorce ekomi ya 90% na bagene na bagene bolimbisi eloko nini tokoki kosala mpo to wana yedimie nengwa olenga biso tokozongisa bino kaka na ezaleli bakoko na biso bazalaki nango tozonga na ezaleli bakoko na biso bazalaki na yango yambo okoka bon kozwa mwasi to yambo okoka bon kozwa mobali kolinga kaka mobali te mpo na libanda na ye te il faut linga mobali mpo na kati na ye epuis biso bilenge banengwa to bilenge basi soki nanu te mobali ati yo na ndako boni yo kopesa ye kibonengwa na yo te esengeli na yo mama omibatela koluka koyeba nanu mobali oyo azolinganga eske eza ye to eza ye te momwasi oyo ngai nazolinga eske eza ye to eza ye te na bizaleli na ye koluka koyeba libota na ye pamba te soki olingi oyeba mai wana nyonso nde kosunga yo koyoka mpe toli ya baboti esika oyo botameli toli ya baboti o bazali zinga na katata ko lelo baboti yango mingi balatami pe nezaleli ya kolula makoki
bakoti mingi na ba matériel mais ezali pe na baboti mususu ya malamu bazali ndakisa baboti bazala kata lisanga ya vuma baboti mingi bazali ya malamu oyo bazali na notion ya bonzambe oyo bakotalela kaka te mwasi ozali kobala to mobali ozali kobala na elle moko ya physique te bakotala ye pe na elle spirituelle osomona donc yango tozosenga mingi na bilenge tokende na likambo ya libala na presse te po monaki mwasi wana azali mwa taille moko ya oyo lingaka omoni na mwa mwindu mo mosusu yo nzambe to tata mokela bongiselaki yo mwasi ya taille ya bongo te mais lokola yo misu na yo eluli kaka taille ya bongo ndoko nokutana ba makama ebele donc tosenga mingi ya obala fosenga soutien ya tata mokeli kokozala kati na yo pe na ngonga oyo ya bongisa po osala choix ya malamu ekumba yo pe na libota moko ya malamu matondo mingi ndeko tumbu tongai to tuna bino mutuna moko ndenge bolobi pona makambo mabota balandela mingi makambo bande koleka na tango akala kasi lelo pe tozomona est-ce que ndenge ba dot ezopesama soki mutu asali facture tala facture mulai mais na tango akala nde bolobi ke facture ezalaki nango ka bamungwa banini est-ce yango eza ma cause ya divorce te po ntango mosusu tozomona papa soki akomi piaka akomi koraisonne badoti na ye ndenge ape be mama soki akomi na bizaleli mabe akomi koraisonne badoti na ye oyo apesaki na libota ya mama est-ce que yango mpe ezali stimulus ou bien cause ya divorce matondo ndenge olenga tobandi nde tolobaki na ebandeli esengeli kaka tokopi ezaleli ya bakoko pamba te lelo bamabala ya lelo ekomi nde koteka bana okomona na kati ya libala ya lelo bazosenga moto ndakisa groupe électrogène bazosenga moto écran plasma bazosenga moto chaînette ya or kasi mwana za kitoko ti mwana te ndengwa olenga nde tolobaki ke libala ezali wuta ebandeli ta mokela asalaki tata na mwasi bakoka bongo kokutana na babalana mpona kokoba kozalisa mokili donc libala eza eloko ya koteka te mpe eloko ya kotekisa te donc ntango tata na mwana mobali na mwa mwasi bakutandi bamabota ekoya nde mpo etisa bango maboko mpona korealize eloko wana mais lelo ekomi kopesa kokoso bamabota ekomi nde koteka bana lelo ekoma mpo moto abala esengeli moto asala ekonzo ata ya 30 ans moto si azwa ndako aza na babiloko na ye ya ndako kasi kokoso po atala mwasi po azotalaki facture bapesa ye $3000 $4000 eza parmi bacause oyo mpe ezali kotulisa bilenge banengwa oyo mpe ezali kotulisa bilenge batata ozomona donc tomeka donc makambo eza ebele na eteni ena oyo ezali mona mobali mosusu abimisi mbongo ebele bongo mais mwasi akoya na ndako ndakisa ye bikolo ndakisa mpe bizali oyo elongo bani te siko ezopesa mobali ya bongo ntango araisonne $3000 donc azomona ndeti mwasi oyo aza na ndako na ye aza eloko oyo asombaki aza bien privé na ye nde akoluka asala ye nyonso aza nango mposa zoka nde eza bongo te tobandi meme neteni ena nde tolobi kaka soki ozongi lolenge bakoko na so bazalaki bafacture wana ya bagroupe électrogène ndenge publicité mo tozolanda mikolo oyo o est-ce que okomaki pano boye donc na facture ya libala bakomi kosalela yango par rapport ya réalité biloko ezobima lelo ezopesa pasi ezopesa mawa kaka tokolonga mai oyo soki tozongi kaka na ezaleli oyo bakoko na biso bazalaki nango yambo mopaya akoka bonko ya ezaleli wana yango nga na ocontredire ezaleli wana mpona bino bozoloba eza malamu kasi na ntango wana papa okopona yo ndenge oza boye oza na bastyle na yo oza na bashoi na yo obolingi mwasi fo aza pembe azala boye ndengwa olenga bastyle na bashoi wana yango nde ezoboma bastyle na bashoi yango ekomisi biso na baparke yango lelo bino mobolobi te olandi style na yo shoi na yo mais kote mpe ezaleli aza na ye bien mais tellement papa alingaka na ye mwana mwasi wana te ube bazanga na baconfirme papa bi okobala ye te malgré aza nde na bizaleli malamu okobala ye te est-ce que wana mpe ndengwa olenga tobongisa malamu ndenge tolobaki ete ezaleli nini papa oyo azopekisela mwasi oyo ozolingoso est-ce que eza papa nini papa oyo aza na ezaleli ya bakoko na biso to papa oyo akoti na ezaleli oyo ya mopaya yango tozoloba parce que ezaleli lelo tokomi nango lelo ekomi kokoso mpona koyekola bamabota lelo ekomi kokoso mpona koyekola bamabota
kasi tango mokolo atalisi yo nanu toli alobi ete mwasi otala otomoneza malamu te otomoneza malamu te otomoneza malamu te yo elenge mobali to elenge mwasi esengeli pe omituna mutuna to oluko yeba na bosembo nyonso ezali o papa lakisi ngai eza nini to eza nini nde tolobi kaka ke okotalela kaka te mwasi oyo to mobali ozobalela na aspect physique to nezali ya papa ou bien makambo eleka ya papa omema ngo ti epa na biso omona te ke esimba te te nengwa olenga tobandi boyebi matata ya papa na bato wana ezali na ndenge na bango me ngai nakoli naza jeune na groupe na biso na ya ndenge balobaka na tranche d'âge ya biso ndeni tomema isu makambo na biso tozonga na kibotata kuna ya bango deja elekaki biso toza ba jeune na étape na biso na époque na biso tosala makambo oyo ekoki na biso nengwa olenga na étape na bino metango yokoma na tango keno pesa biloko ekozala kaka na bakolo bakolobaki nzonzi mpona yo donc lingi koloba ete bango kaka bako intervenir na likambo ozosala mais bato nyonso te nde babenga bapara tomona mabala mosusu papa aza te mama aza te atuka libala oyo ya malamu soki baboti baza te na ndimi te libala wana ekosalema ata papa oyo aboti yo boye directement aza te mais bapapa kulutu to bapapa leki bazali donc libala nyonso eza bokutani ya mabota mibale ekosangana mpona kobongisa mayemo kosongolo donc libala eza kaka mabota mibale ekokutana mpona kobongisa yango donc esengeli kaka baboti bakoka bokozala mpona kobongisa maye ena matondo mingi bandeko balandi boyoki invité na biso alimboleli biso malamu toyebi ke bino nyonso bozalaki wana mpona kolanda kasi mo liloba mokie ya suka par rapport na makambo nyonso tosololi makomolelo matondo mingi ndengwa olenga tobandi na bandeko bazwi libakwa kolanda biso tokobeta mingi sete na bilenge po bino bozobala na lelo en tout cas bolongola sentiment na kati ya libala pamba te libala eza eloko ya liseki te eza eloko ya moke te ndenge balanga nzembo bayembaka bamekaka te mosindo ya ebale na mosapi yambo obala esengeli omitala nano yambo okoki to okoki te et surtout mwasi oyo kobala esengeli to mobali oyo kobala kotalela ye kaka te na boswi kotalela ye te kaka na kitoko na ye boye esengeli otalela ye na kati na ye eske akozala mobali to mwasi oyo nakovanda na ye dira bomoi na ngai oyo tokosala na ye bana oyo tokobatela bango bakozala utile na société mais soki okosalela plus que sentiment tobandi yango tozali komona mingi mabe eke obala ni lelo na mwasi to bala lelo na mobali boboti bana kasi bokoki te kovanda ensemble lobi moto na moto epai na ye et conséquence ya makasi tozali komona bana batelengani bakozanga bongo soutien malamu oyo ekosunga bango oyo ekokumba nini na kati ekolo na biso ya mabe tozali komona lelo bakuluna bamiyibi maye ebele ya mabe bilenge ya lelo bazali kosala pamba kaka te po baboti tata na mama bazangaki bomoko to tolia malamu ya kopesa na bayi oyo babotaki nde bosala mama makasi bozongisa ezaleli ya malamu oyo bakoko na so bazalaki ya mobobala na bosala makasi boyebana pe bokokanisa bongo tutanisa bizaleli bongo ya malamu matondo mingi bandeko balandi tokomi bongo na suka émission na biso lelo tosololaki bongo cause to pe conséquence ya divorce tozomona vraiment mikolo ba divorce eleki makasi na bakomi kasi yango tozali kosenga kaka na bandeko oyo balingi babalana il faut boyebana malamu avant na kobalana pe botala na baparametre ya bamabota na bino soki bomoni ete ekoki vraiment mpona kobalana nde bokobalana pe na baoyo bazali deja esika moko bokabwana te boyebana bongo na kozala na patience boyebana bongo surtout kote mama ozala na komikitisa ozala na botosi mpo papa azali kaka mutu soki bolingo ezali soki kimia ezali okomona ete divorce ekozala te kimia ekozala na mabota mabino ete soki bongo bye bye